C, CAA, King of King. Alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah! Fly CAA. Banamboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Boebake depuis 1992, 32 ans le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na en pifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimbe Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Bon début de semaine à votre nabino, merci pour vos aides, vos télévision nabino pour na kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple te font la journée pour nous que week-end de qui samedi 20 avril madame Judith Soumina Touloukaye ayamba ki bon ba différentes associations ya ba femmes autour à tour ba qui peut pas la consulter et pas ina ye midjo maba ça peut bino ba détail. Journée féminine pour la patron du gouvernement, Madame Judith Soumina Toulouka, Première ministre, Ayamba Kibongo, organisation à la femme pour la représentation nationale de Monaki, Fédération congolaise des personnes handicapées du Congo, Oyo Bamema qui est pas la présidente Nango. Association de femmes juristes congolaises Bango pe bakotaki. Ba femme de confession religieuse pe bazala ki wana représenté na tour na bango Fédération syndicale du Congo pe bakotaki. Pe topesi ba ide na biso lokola biso association ya bayi mibeko to ebisi ne lokola makambo toloba ndenge nini ya kokanga ba oyo bayibaka misolo ya leta ndenge nini kosala ba makambo nini makoki nini kozwa lokola ye pe akosala gouvernement na ye na kotala mayele ya moko na moko o babengi na français compétence tozali d'accord nango tozali kondimete bongo ekozala malamu mingi topesaki ye pe o ezali makanisi na biso e ba priorité na biso na o etali situation ya basali lelo na kati ya situation ya basali soki totali position ya mwasi aza mingi na o bazo benga précarité o ezali économie informelle ba femme entrepreneuse ya FEC bazala qui conduite et pas ya président ya commission nationale de femmes entrepreneuses yende azala qui co-conduire délégation oyo synergie ya ba femme pour la paix et la sécurité pe basolo la ki bongo na premier ministre union congolaise de femmes des médias pe na tourna bango pa kutana ki bongo na chef ya gouvernement Kafko bango pe bayaki kosukisa milulu oyo ya kokutalana na chef ya gouvernement. Toyebi ba maman premier ministre surtout likambo etali accès au financement. Boyebi que lelo to eza facilité ya kozwa makoki ya kozwa ba crédit na ba banque eza sur place. Eza mwa mikakatano ba conditions eza mwa ebele bato eza mwa compliqué to sengi maman ministre soit kotala côté wana en mettant aussi des banques congolaises en place. Par exemple de banques d'investissement. Et bitumana biso ezalaka kolobela o etali ba droit ya ba maman dans les médias et à travers les médias, c'est-à-dire pour ça biso ezali komona na kati ya ba médias basi bazala prise en compte pour na occuper ba poste de décision à travers peu ba médias to mona ba information o ezo concerner ba maman et lo ba mandenge sengeli et puis batu o ba ba benga ba personne ressources ba contacter basi to moni kati na mama souci monene en tout cas ya kokamba gouvernement oyo koya na programme moko oyo yé à concevoir avec les orientations du chef de l'État mais accueilli pe na population koyo kabango
to comprendre que ayoki biso pour que atia en tout cas dernière main na programme na bango ya gouvernement comme ça ezala ya bango kaka te ezala programme ya gouvernement ya République démocratique du Congo. Kaka na masolo tel Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka pour la vendredi 19 avril, les progressistes AADCA UDPS Tshisekedi. Bandaki samedi 12 avril, vendredi 19 avril, nde Première ministre Madame Judith Tuluka nde a clôtura ki masolo et longo na ba regroupement pe parti politique. Na masolo oyo na ba regroupement politique, Madame Suminwa Tuluka ayambaki bongo ba regroupement lokola AADC et longo na secrétaire général na bango maître Eloi Kupa Ilunga balobela ki masolo na Premier ministre a sepeli la masolo oyo pe alobi bongo asengi na Madame Première ministre makambo etali cohésion nationale pe bâti en compte géopolitique a sepeli lisusu ke gouvernement oyo ekobimaka la mingi te ekorepondre ba norme oyo esengeli po na population a se retrouver katina yango tomonaki lisusu les progressistes conduite epai ya mwana mboka Sami Badibanga wa pepai asepeli na initiative oyo Premier ministre azali kosala asengi na ye ezala mbala ya suka te esengeli ba organisation ya boye ezala atie lisusu accent na likambo etali géopolitique alobi ke soki ekozala malamu chaque province a se représenter bongo na ministre moko Aldec elongo na Madame Adèle Kainda bango pe basolola ki na Premier ministre ayebisi na population Madame Judith Suminwa Tuluka aza femme moko compétente monde entier bako découvrir ye kala mingi te na ba résultat o akosala APPC regroupement politique elongo na Sylvestre Makambo bango pe ba betaki masolo na Premier ministre AMP bazalaki lokola wana bango pe na tour na bango basolola ki bongo na Premier ministre pona kosukisa journée oyo ya vendredi 19 avril boyebake Madame Judith Suminwa Tuluka ayambaki bongo regroupement ya UDPS Tshisekedi kati na bango oyo bazalaki conduite epai ya Augustin Kabuya masolo elekanaki kitoko wapepai nouveau locataire ya gouvernement et sengeli na ye apesa rapport pour na prochain gouvernement et salema boyebake mokolo ya samedi 20 avril chef ya gouvernement akokuta na bongo spécialement na ba organisation féminine pour na etali représentativité nationale. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ye abouaki bon wa consultation na ba regroupement pe ba parti politique pour na etali formation ya gouvernement rédaction info ngala journal pour le peuple et ça le résumé ya ba consultation et longo na ba parti politique. Nansima nomination na eu le 1er avril 2024 et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a salaki ba consultation ya ndenge na ndenge ayambaki ba différents regroupements oyo bazwami na Union sacrée de la nation pe ba parti politique ya ndenge na ndenge ba défilaki moko sima ya moninga na hôtel du gouvernement pona ko beta masolo elongo na Premier ministre Judith Suminwa Tuluka nyonso ezalaki pona ko talisa bango vision na ye par rapport ya formation ya gouvernement ya gouvernement pe eloko nini ye azali kosenga lokola critère na ba candidat nyonso oyo bakozala bongo ministrable bosimba ke masolo elekaki vraiment kitoko près d'une semaine elongo na ba regroupement pe ba parti politique oyo nyonso balekaki bango nyonso na bobibi na bango basepelaki na mayele bwania pe basepelaki na makanisi nyonso oyo Judith Suminwa Tuluka azana yango pona oyo etali gouvernement ya ba compétent azali ko privilégier compétences professionnelles pona ba nyonso ba kozala bongo na kati ya gouvernement na ye idéologie oyo esepelisi batu na ndenge ya kosakana te ametaki fin na yango pona kokota siko na makambo etali formation ya gouvernement oyo ba congolais nyonso bazali kozela bosimba ke Judith Suminwa Tuluka azali bongo première femme oyo azali nommée première ministre ya République démocratique du Congo depuis
Congo azwa indépendance na ye esika mwasi ya telemi mboka pe etelemaka ba congolais nyonso bazali ko kanga souffle na bango pona kozela gouvernement ya liboso oyo Judith Suminwa Tuluka akobimisa kala mingi te ekozala bongo gouvernement ya ba compétent oyo ba privilégier compétence professionnelle boye complaisance ekozala te pona oyo etali nomination ya ba ministre pamba te Judith Suminwa Tuluka yemoko amonike azali vraiment na défi ya ko relever soki gouvernement ebimi akoleka directement na assemblée nationale et pas wapi akozala investi ye elongo na gouvernement na ye na sima ya ko présenter programme alors na sima remise et reprise et kosalema entre ye na premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde Kenge bongo mbala moko Judith Suminwa Tuluka akobanda mosala pona bien-être ya population ya République démocratique du Congo oyo population na yango azali ko souhaiter kaka bonne chance na premier ministre ya mwasi ya République démocratique du Congo. Donc ne bon na ngambo ya Assemblée nationale pona ko bisa bino ke ti sikoyo ba élection ya bureau définitif calendrier ezobimaka kate ndena yango etindi rédaction ya foni ngala journal peuple et réfléchir na élément oyo héritier mapinde mes reportage. Depuis bureau provisoire ya Assemblée nationale et kotaki na mosala na bokambemi ya yemoko président ya bureau d'âge Christophe Mbosonko Diampwanga mission epesamelaki bango ezalaki bongo entre autres ya ko valider ba mandat ya ba honorable député mususu ezalaki ya ko élaborer projet ya règlement d'ordre intérieur pe kotali sa conformité na yango na constitution et pas ya cour constitutionnelle mission ya suka ezalaki bongo ya ko élire pe ya ko installer bureau définitif oyo ekokumbela pendant 5 ans Assemblée nationale kasi nyonso wana mibale ya liboso c'est-à-dire validation ba mandat et salemaki règlement d'ordre intérieur ezalaki élaboré pe adopté ba déclarer yango pe conforme na constitution kasi point ya misatu oyo ezali élection ya bureau définitif kino lelo oyo nanu esalemité retard ezali komonana kasi suspense oyo ezali kuna na niveau ya bureau d'âge oyo Christophe Mbosonko Diampwanga azali kokamba pona kobimisa calendrier d'élection salema tisikoyo eloko moko ya malonga ezali kosalema te et puis makambo ezali kolobama te blocage na blocage boye selon ba information oyo ezali kotambola ezali ndeke na ngambu ya union sacrée de la nation nanu bayokani te pona kodeviner ba ticket par rapport ya 7 membres oyo bakozala bongo na bureau définitif nyonso wana ezali kotalisa basini moko ya mabe pona likambo etali ko respecter tango pona likambo etali ko sala makambo na ngonga malamu po ete mboka eyeba na ko avancer soki na niveau ya union sacrée déjà pona likambo ya boye bazali ko bloquer mboka mobimba ezali kotalisa basini moko vraiment ya mabe Christophe Mbosonko Diampwanga lelo point etikali kaka moko ezali élection ya bureau définitif calendrier ezali kobima te pona nini bato bazali komituna bato mosusu bazali ko évoquer ba problème ya ba moyen est-ce que pona koza ba urne na ba isoloir ko tia wana na perchoir ko benga ba honorable député ba pona ba membre ya bureau définitif ezali eloko nini oyo ezali kozanga ezali vraiment mauvaise foi manifeste oyo ezali kotalisama na ngambu ya bato oyo bazali kokamba ba institution mboka ekoki kozala bloqué te pona ba humeur ya ba membre ya union sacrée mingi penza ya présidium na bango tobanzi ke Christophe Mbosonko Diampwanga akobimisa calendrier pona ko benga ba élection ya bureau définitif et bana ko salema Judith Suminwa Tuluka oyo auti kozala nommé premier ministre depuis le 1er avril kala mingi te azali kobimisa gouvernement na ye tango gouvernement ekobima ekosenga ezala investi na niveau ya assemblée nationale kasi bureau définitif nde ekopesa mela mosala wana pona ko investir gouvernement bureau provisoire mission na ye ekomi déjà na suka esengeli Christophe Mboso bimisa calendrier ba élection esalema soki pe bokobima 3 candidats na présidence bobima kaka bo potana ezali bongo compétition démocratique oyo ako gagner ayeba na ko gagner kasi ko bloquer mboka pona kozela nanu na niveau ya union sacrée boyeba na koyokana wana ezali eloko ya malamu te esengeli to sala la part des choses union sacrée ezali privé mboka ezali mboka eloko moko te ekoki kozala bloqué pona famille politique moko songolo bazali koyokana te.
Commission électorale nationale indépendante Sénat Mokousse ba annoncé qui mokola samedi 20 avril 2024 clôture il y a bureau et réception pe traitement il y a candidature pour l'élection il y a sénateur na ba province il y a Nord Kivu pe Maindombe baksali sous élection il y a gouverneur pe ba vice gouverneur il y a province il y a Maindombe Stéphane Skande Midjo Mabasi. Conformément au calendrier électoral réaménagé à processus électoral 2022-2027, Oezalaka a déjà rendu public la décision numéro 015 CENI AP 2024 il y a le 4 avril 2024. Commission électorale nationale indépendante a annoncé que depuis samedi 20 avril 2024, clôture, il y a bureau, il y a réception, puis traitement, il y a candidature pour la élection, il y a sénateur, na province, il y a Nord Kivu, puis na Maindombe, qui sa élection, il y a gouverneur, puis vice-gouverneur, na province, il y a Maindombe. Seni azali ko rappelé na candidat indépendant, parti puis regroupement politique, ou déposer qui dossier, na scrutin, suite il y a chronogramme opérationnel relatif, na traitement, il y a candidature. Du 21 au 25 avril 2024, Koba Kisako retiré pe substitution, il y a candidature, il y a sénateur, gouverneur, pe vice-gouverneur, il y a province. Du 26 au 29 avril 2024, transmission, il y a dossier physique, il y a candidat sénateur, gouverneur, pe vice-gouverneur, il y a province d'un bureau, il y a CENI. Du 30 avril au 1er mai 2024, de libération, il y a liste provisoire, il y a candidat sénateur, il y a province, il y a Nord Kivu, pe il y a Maindombe, kisa candidat gouverneur, pe vice-gouverneur, il y a province, il y a Maindombe. Du 3 au 11 mai 2024, contentieux, il y a candidature, il y a sénateur, na province, il y a Nord Kivu, pe ya Maindombe, liboso, il y a cour constitutionnelle, kisa gouverneur, pe vice-gouverneur, il y a province, il y a Maindombe, liboso, il y a cour d'appel, il y a Inongo, wapi pa bazali kosala office, il y a cour administrative, il y a appel. Du 12 au 15 mai 2024, du 16 au 18 mai 2024, prise en compte, il y a CENI, il y a arrêt, il y a cour constitutionnelle, puis il y a cour d'appel, il y a Inongo, Bazali Kosala, office, il y a cour administrative, il y a appel. Du 19 mai, publication, il y a liste, il y a candidat sénateur, il y a province, il y a Nord Kivu, puis il y a Maindombe, Kisa, candidat gouverneur, puis vice-gouverneur, il y a province, il y a Maindombe. Du 22 au 24 mai 2024, campagne électorale pour l'élection, il y a sénateur, gouverneur, puis vice-gouverneur, il y a province. Le 26 mai 2024, élection, il y a sénateur, il y a province, il y a Nord Kivu, puis Maindombe. Qui sa élection, il y a gouverneur, il y a province, il y a Maindombe, et pas il y a députés provinciaux. Centralisation, puis annonce, il y a résultat provisoire, et pas il y a CENI. Agent pe cadre ya ministère ya hydrocarbures bango outi ko bénéficier de formation et renforcement des capacités sur l'amont et l'aval pétrolier. Héritier Mapindemi reportage. Agent pe cadre, il y a ministère, il y a hydrocarbures, bango bénéficier qui formation, il y a renforcement, il y a capacité, il y a amont pe aval pétrolier. Et ça là qui pendant 3 jours, soit Kobanda le 17 avril, Kino le 19 avril 2024. Agent Oyo, il y a ministère des hydrocarbures, où teki bisika ebele, na ville pe na province, lokola na ville ya Kinshasa, na province ya Kwilu, Kwango pe na province ya Congo central. Bangonde va participer qui na formation Oyo, et zali kotia na avant-plan, potentialité pétrolière, il y a République démocratique du Congo, Bosimba Kego, il y a formation, et Pesamaki, et pas il y a directeur, il y a cabinet, il y a ministre, il y a hydrocarbures, maître Magloire Kassongo. Sous la houlette, il y a ministre, il y a hydrocarbures, Didier Boudimbu, Bouessal, Maïko, il y a bâtiment, il y a immeuble, il y a territorial, ne et servaki cadre, na Milulu Oyo, surtout pour la cérémonie, il y a remise, il y a certificat, et pas il y a participant Oyo et Salima Kibongo, vendredi, na Béatrice Hôtel, na commune, il y a Gombe, et pas il y a directeur, il y a cabinet, maître Magloire Kassongo, Bosimba qui délégation, il y a Congo central et Kambamaki, et pas il y a chef, il y a division Lumbu, Siniembo, Oyo a remercié qui premier pétrolier, il y a République démocratique du Congo, pour la considération Oyo, directeur, il y a cabinet, il y a ministre des hydrocarbures, maître Magloire Kassongo, a Zanga Kite Kopé sa merci, et pas il y a participant nyonso, pe a tombé la ki bango formation ya kitoko Oyo ba uti kolanda, et sous kaka et pas na bango te, kasi bango na tour na bango, ba ye ba pendenge nini ba ko transmettre matière, bisika Oyo bango ba kozala, maître Magloire Kassongo. Vous avez suivi la formation, ce qui est une très très bonne chose. Nous sommes convaincus que ce temps passé ensemble a été profitable pour les uns et les autres. Et au sortir de ces cadres,
J'espère que chacun sera à même de se comporter comme un expert dans le secteur des hydrocarbures au vu de toutes les matières qui ont été transmises pendant cette cérémonie. Bosimba ke ba formation ya boye na ministère ya hydrocarbures ezali kolakisake musala esengeli esalema kitoko souci ya musala yangonde ezali cheval de bataille ya ministre des hydrocarbures maître Didier Boudimbu boye oyo esalemi esepelisi ba agent pe ba cadre ya ministère des hydrocarbures na ndenge ya kosakana te. Donc, il y a l'Assemblée provinciale et la ville provinciale de Kinshasa pour nous que désormais, bureau définitif et Ebani Mokolo et seulement qui bon week-end élection, Lévi Mboutaye Azali Lokola, président et institution provinciale au Yobolanda reportage pour lui. Désormais, député provincial, Lévi Mbouta, il y a 4 AC à co-présider destinés à Assemblée provinciale et à ville à Kinshasa. Il y a Zala qui est élu avec 23 voix sur 43 votants. Président et bureau définitif et Assemblée provinciale et à Kinshasa, capitale et République démocratique du Congo. Nasuka élection Oyo et Salimaki, samedi 20 avril 2024, dans l'hémicycle et à institution législative Oyo. Bosimbake, après dépouillement et voix, après élection à bulletin secret, député provincial Lévi Mbouta, ya commune ya Kimbanse que yé a gagné avec 23 voix sur 43 députés. Oyo bazala qui présent dans la salle. Boye yende azali élu président ya bureau définitif ya assemblée provinciale ndenge Louis Gilbert Bompate secrétaire ya assemblée provinciale ya Kinshasa a déclaré ki yépé azalaki en même temps président ya commission chargée ya organiser l'élection. Boye membre ya regroupement politique AAC ye azali bongo eli ya commune ya Kimbanseke ye azali talonné na député Germaine Chinyama ya regroupement ANB yende akozala vice-présidente ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa pour na oyo etali bureau définitif pour na député provincial André Kongolo ya AFDC ye azalaki élu rapporteur Nzokande Clovis Samba ya MLC ye akokipe fonction ya rapporteur adjoint député provincial Socrate Mubenga ya UDPS Tshisekedi ye na ngambu na ye azalaki élu questeur ya bureau définitif ya organe oyo de libérant 43 députés provinciaux c'est 48 oyo assemblée provinciale ya Kinshasa azana yango ba participaki na vote oyo et salemaki na maloba na ye na occasion oyo président ya bureau définitif ya assemblée provinciale ya Kinshasa a promettre na population a kosala organe de libérant oyo institution moko ya proximité oyo ekofungwama et pas ya bato nyonso sans frontières pour na ko répondre na désirata ya population ya ville ya Kinshasa. Fondation Brège Engali Obama FBE na mokuse bango ba procéder ki mokolo ya samedi 21 avril 2024 ya kosangisa ba superviseur pe ba adjoint ya 24 communes ya ville province ya Kinshasa ranya oyo eselema ki bongo na commune ya Masina na Mokambemi ya yemoko président Brège Engali Obama Fabrice Lundombi azaki na compte info Lingala. Na cadre ya ko répondre vision na ye président national ya fondation Brège Engali Mfiri Obama oyo ezwami bongo na kombo na ye azalaki week-end eleki soit samedi 20 avril 2024 na commune ya Masina selon agenda hebdomadaire na ye asangisaki une centaine ya ba superviseur pe ba adjoint na bango ya 24 communes ya ville ya Kinshasa nyonso ezalaki pona kotalisa vision ya fondation Brège Engali na oyo etali social pe makambo ya ndenge na ndenge eloko nini population ya ville ya Kinshasa esengeli bazela pour la fondation Oyo, nyonso ebandaki une exhortation tope prière ndenge kaka ezalaka lokola mumesano bongo nasima moi orientation et pesamaki pour na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa 24 superviseurs au total pe ba adjoint na bango bazalaki wana ba utaki na ba différentes communes ya liboso Joseph Bijou Mandiangu Oyo azali vice-président ya fondation ye azwaki maloba pour na kolobela objectif pe vision ya fondation Oyo a expliqué na moi molai pour na kotalisa na ba communauté ba superviseur et loko nini esengeli basala pe vision ya fondation bongo na sima yemoko Brège Engali Obama oyo azali président national ya fondation
azwaki maloba pona ko expliquer vision ko talisa polele eloko nini etindi ye ayeba na kosala fondation oyo nyonso elekaki vraiment kitoko na sima yemoko Bredge Engali Obama président national ya fondation asalaki remise officielle il y a une cinquantaine ya ba carte de membre et pas ya ba nyonso basalaki souscription na bango nyonso pona ko talisa ke bazali désormais ba membre effectif ya fondation Bredge Engali Obama nyonso elekaki vraiment kitoko ba superviseur na ba adjoint na bango bayaki ebele bango nyonso bazwaki ba carte lelo toyaki awa pona kokutana ba superviseur nyonso tu ya 24 communes ya ville province de Kinshasa tokutani lelo na 100 superviseurs pona kosolola na bango na oyo etali fondation Bredge Engali. Fondation Bredge Engali ezali lisanga oyo tosangani ya yo ya ngai ya biso nyonso. Eza na ba objectif ebele tozali kosunga ba veuve, ba orphelin. Tokopesa ba formation ya ba esthétique, coupe couture, auto école. Na kati ya Fondation Bredge Engali tozali wana soki likambo moko zali kosalama esika moko o ke bakonzi ya mboka bazoyeba te biso tokotombola mongongo na biso likolo pona koloba makasi bakonzi ya mboka bayoka mbela ya population pona lisungi na Fondation Bredge Engali lelo tosangisaki rien que ba superviseur ya 24 communes pona kotalisa bango ndenge nini bakokita sur le terrain pona kozwa ba cordon po ba cordon nde bakosala musala ya kokota na kati ya ba selile pona kozwa bato bakoma ebele yango tobengi ba partenaire nyos baya na kati ya Fondation Bredge Engali baya parce que mosapi moko sukola kelongité topesi message na bakinois pe bakinoise nyonso tu baya ebele na kati ya Fondation Bredge Engali bakozala desité soki bazala desi na ba fondation mususu awa biso tozali vivre pour les autres adhésion ezali gratuitement bakobenga biso na numéro 082 932 77 77 bakozwa biso pona to indiquer bango côté nyonso tu ba bureau ya Fondation Bredge Engali ezali wana ezalaki première étape na commune ya Masina mikolo ezali koya ba commune mususu pe esengeli bozela Fondation Bredge Engali oyo ekotambola bisika na bisika pona kotalisa vision kitoko epai ya population ya ville ya Kinshasa oyo yemoko moto ya makasi moto ya mayele moto ya mpiko Bredge Engali Obama Firi akani pona bien-être ya population boko se retrouver na fondation oyo Suite ya modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi ndese a modifié horaire de vol naye dans différentes villes ya République démocratique du Congo. C'est un fumu mokondi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40 CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population CAA spécialiste ya Congo profond ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu nangani ni ye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili nanu te Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balingaka mboka boye te.
complexe scolaire Maman Pemba eza école ya fondation Nerombungu o eza mbongo na commune ya Kisenso baki bazana ba atelier moko ya kitoko pona kosala pratique ya malamu. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, toujours en avant. Bazali ko pesa éducation na ndenge ya kosakanate, ba enseignement ya qualité et zali ko pesa mana complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Bana nyonso ya Kisenso, pe ba commune ya Zinga ya ville ya Kinshasa, balobi merci mingi honorable Nerombungu na ndenge ozali ko sala na éducation cheval de bataille na yo. Bosimba ke awa na complexe scolaire Mama Pemba, ba atelier et kuba pratique ezali ko salema na ndenge ya nyama. Bosimba bana ya 6e scientifique, bana ya électricité mingi penza pe 5e coupe couture, ba lekaki awa na ba atelier pe na ba laboratoire pona ko sala pratique ndenge kaka bino moko bozali komona. Bazali ko panza ba moteur ya ndenge na ndenge, ba électricien bazali ko bongisa courant alors que nanu ba silicité. Botala bino moko makambo ndenge ezali ko salema bana complexe scolaire Mama Pemba, bangonde ba ko simba électricité ya ville ya Kinshasa pe ya RDC, mikolo ezali koya ya mécanique ba moteur ezali ko panzana pe ezali ko zonga na ndenge ya kosakana te. Botala bino moko bilili bongo bana coupe couture ya ko simba ezali te. Botala ba machine tondi na atelier awa ezali ko favoriser pratique na ndenge ya kosakana te. Awa mwana na machine na ye bongo bekol ya nzinga ya complexe scolaire Mama Pemba bango pe bazali sauver balobi babiki bekol nyonso bazali kotinda bana awa na ba atelier pe na ba laboratoire ya complexe scolaire Mama Pemba pour basala pratique ya solo. Complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu balobi bana ya école nyonso ya nzinga bako kende lisusu ba commune ya musika teo bako suka kaka awa pona kosala ba pratique na bango. Mama papa osepeli mwana azwa enseignement ya qualité yebaka honorable Nerombungu fumabanga moyo et si apesa solution awa na complexe scolaire Mama Pemba nyonso ezali sur le plan pratique ya kosamba ezati. Merci pour vous accueillir pour nous colanda info la journée un peu pour ceux qui vous s'appellent ça. Merci Naigor Hunting Imatomi Nazakina c'est ma caméra concours rédactionnel Midjoma Bass héritier ma pidemi aspar vous qui journal au montage ici qui pas Fabrice Lundombi coordination Stéphane Skandi ngala bino pour ça nous rendez-vous et que vous allez au revoir. Bobenga ye fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA outil ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bosi Mbappé Bouebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ya mpifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimbe bandima yo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader.